Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bonjour, 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 bonsoir. Bonsoir, bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre humble servante qui vient toujours devant vous. Voilà, hein, pour vous informer, pour analyser. Vraiment bayenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Shalom pe respect na ba homme de Dieu pe topesi vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya église ya catholique. Voilà, toi ça qui dit la respect na ba chef coutumier na biso. Voilà, oyo basala ke bon biso penda sous les baobabs tozala. Et puis tobosa na raté ba oya biso ba soutenara pe biso na ba prière na bango bandeko na biso ba musulman ba salam ebele ba salam alaikum bisika biso bi zubino wana mama leki na bino la danoise. Voilà, humble servante oya yaka pona to solo la bandeko nanga soki likambo eza na communauté to solo laka soki eloko moko ba tindelinga na WhatsApp ezali ko tungisa mitema ya batu balobaka la danoise tala likambo ekwei analyse tosala ba analyse soki lelo likambo ekweleli yo te okosepela na analyse wana ozwi quelque chose ozwi un plus. Mais soki WhatsApp wada eza ya yo eke ekwei na réseaux sociaux kosilika pete parce que otala pe ya baninga yo bengala danoise ngana nde na isa bino naza humble vraiment. Donc ezalaka te ke o ba view tozowela ba view te ngana salaka live together banda na sala live together bomona ngana koma na zo temps ya koleka leka mingi te pona kosala ba vidéo ba view wana obino boloba tozowela ba view e futaka te bandeko nanga 1000 views na koyebisa bino eza na 1 pound. 1000 views 1 pound. Ata mutasali 10 000 views azwi na ka 10 pound. Na préféré que ça nanga musala nanga o comprendre mais soto lekaka eza pona muwa mboka na biso eza po to lamusa conscience o eza ya kolala. Ok, soki nzambe apesi yo cette autorité là voix o eza ke batu bazoyoka yo ata batu 5 6 7 eza grâce po batu mususu bazali mal aimé soka komika na milieu batu baoyoka te alo balikambo baoyoka te mais so nzambe apesi biso grâce wana ke olobi likambo batu bayoki yo et puis batu mususu pe basaleli yango ba mususu pe basepeli bandeko fo opesaka biso respect so likambo ekwei parce que biso tozalaka wana te tozomona bazobenga bazokondane boyokaka matoi mibale. Est-ce que boza normal ou bien boza normal peuple congolais? Est-ce que bozaka vraiment normal? Bolimbisanga ntango bolobaka na biso toyoka matoi mibale likambo ba eye na WhatsApp ndenge yo mpe ozwaka makambo ya bato na ba WhatsApp osepelaka likambo ekwei yo oyeba litoi mosusu oyeba te. Et puis so mutu aye biso ke tala likambo na ngeza boy mobali na nga salinga boy vie na ngeza boy tala mutu boy salinga mabe po ni babengaka droit de réponse bino sko bokimaka droit de réponse yo mutu basambwisi yo oboyi obotoli mobali ya bato o bien osali mabe moko boy balobi basambwisi yo soko osepeli te sala droit de réponse mutu aopekiso azake so balobi sala droit de réponse obanda okatela bato mangala ote yoka mutu olobaki lobango ka ndenge olobaki bokomi oyo tokofunda na justice bandeko oyo amoni ke WhatsApp na ye kwei pa la danoise a analyse yango obengi ngai naza très humble nalobi na yo pardonne ngai pona nazalaki na numéro ya telefone na yo te nayebi place na kozwa yo te lokola yo omonaka numéro na nga yango wana obengi ngai tosololi ok bolimbisi mama olingi tosala ndenge nini ok tolongoli yo bandika koganga naza na bayaya na ngai naza na baavoka problème eza te obengi bavoka na yo bando kogangela mutu na matoi ekomi lokola osalelanga baprière soki ya bajeune ya 50 jours soki 21 jours banda kokende kozwa avoka na yo ofundi tokeka kosamba wana pe tokoyeba ke banani bazali bana nzambe parce que nzambe alobi le pardon ezali force ezo libéré obengi mutu alobi oh mama libisa eza video eyaki epa na nga ndenge pe epa na yo parce que mutu abandi kosambwisa yo ce n'est pas la danoise
muta bandi ko sambwisa yo ezali mbanda ezali ndeko ezali oyo ayeko azwi eloko na WhatsApp yango ese ba WhatsApp ngo mokili mobimba musuku tula danse azwi yango l'échec mais lokola biso totambola yango na Saint-Esprit elobi ke non la danse analyser loko yo pona kofungola bana ya Nzambe misu pona kofungola même pas bana ya Nzambe parce que biso soit bana ya Nzambe mwana diable pe azalaka te parce que Nzambe nde mutu asali biso donc pona kofungola peuple congolais parce que toloba na lingala misu ngai na kosala yango soki eza ekwei ke jour wana ezali video na yo bengala danoise et puis soko benginga na yambaka bien obandi koloba bamsuko bako benga bandi ko gangela yo lokwa mwana muke ngasko na blaire wana na ganga ate nazo yoka yo na yoki yo pe na bi olingo kata na bi ko kata te video moko wuti ko circuler bandi ko na ngai oyo ya combat spirituel babotoli mutu mobile bon moni yango ndenge bibi epa circuler ebandi nanu ye mwasi wana oyo babotoli ye mobali abengaki mutu atindi photo epanzani bandeko ba couple wana babengi mobali abengi to sololi très bien na présenter ba excuse oui il faut que présenter ba excuse parce que nga azali na numéro na bango te esili leka mobali kuta senga na longola te mais ngai po na respect soki likambo déjà epeli moto bandeko na ngai mo bomona to tie ba video na longoli na boya ka problème. Et dans la vie, il faut qu'on évite les problèmes. Mais dès nazarana ko bangate, na bangate, je n'ai pas la peur. La peur est arme faible. Soko memanga na avocat mema. Soko tinda batu ba betanga ba betinga. Yesu ba beta kaye pona biso batu. Parce que eloko yozo mona ba sali yo mabe e ko pesa leçon na mutu mususu. Mais le quoi peuple congolais supportaka teke ba humilier pona lemsu gloire a mutu mususu pona ermsu pe pona vina ye lemsu pona lelote pona lobby ayebite mais aromona ka mabe olie olanda wuti wapi yo bandi ko landa mutasuka oya ziongo mutasuka pona olingi olaksa force na onde pana ye obangi lemsu mutaliboso en tout cas eza bien te bandi ko nanga ba bengi déjà quand tu as rabazo benga c'est longwa qui nango dia sina longola qui parce que na sola ina mobali to sola qui très bien en tout cas vraiment c'était bien passé pena epsa ikutu mobali ke olingo ça la droit de réponse à lobi non avec tous les respects nazo pesa ex moi sinanga tozana bana no sala ngote to sololi bandeko vidéo pe ezati pour dire que ezati na ko insister pour na ko pe ko tika ata ba omeminga na avocat l'avocat basalani bafundi yo to sambi to na pototi ba okatelanga mandi ou bien bakatelinga mandi ou bien msobe basana ba okape lokoti parce que c'est loko wuti na réseaux sociaux na zape na source nango na zape na ba numéro de téléphone nyonso oyo batindela kinge loko wana mais au moins na muta robenga ninga sa ba no menacer na zana ba yaya nanga na zana ba avocat na zana bobo bongo sko biso to lo barate biso to lo bana biso te so to zana ba nani to lo barate non lo ba pona okena ngo wapi soki na zana mutu azanga ngala oloba ngai la danoise ngai avocate bien signé maître Banza voilà moi c'est liboso na 4 Europe mobimba amema train OK na memi yango na koti yango na Suède na mema na kenda yango na Allemagne na mbo bon on a biso boye elombe moi si OK voilà na oloba ngai moko na lobi ngango nazana art de parler nazana art ya ko convaincre batu nazana art moko ya nazana bolingo ya ko sunga batu nazana bolingo bandeko na ngai ya communauté vraiment voilà wana ngana loba ngambo ngana loba teke baya na nga bazali bandoko na nga bazali bandani baza moto abotama na nzete azanga ndeko azati c'était juste pour ndaka ko loba ke to bandeko na ngai vraiment bo analysera bien soki lelo likambuna ya moninga pe ekwei basambwisi moninga yo olingi un jour basambwiso ko tala te ko partager pango te parce que toyebaka te lelo ozomona ka moninga basambwisi lobi pe koza tour na yo oyeba te okataka acte moko bamoke na sali ou bien pe ngamso osali eloo te mbala moko bavideo na yo pe lekani kaka basambwisi o comprendre te mais benga avec respect. Photos en respect.
mutuelle. Parce que nga vraiment na websa bino ba oyo nyoso ba benga ngai ba loba la danoise. Tant que moi na kozo sa bémission. Na ndengo zo loba oso ana biso boy. Oza mutu mususu parce que so benga na téléphone eza na respect fona za la humble fona solo na yo très bien fona pesa yo sengo. So yaki na mawanga la pesa ka fome sengo bandeko danga. Bo benga nga kaka oyoka yaka ka na mawana o monde na opeso sen mais soko ye na brutalité papa no yoka yo après soki kaka téléphone na biso ekatani nga na yo to bande obenga ma no yambo lisuti parce que na moni moyeto soleza te na otiko ka na position na yo osalaka oyo motema no elingi mais nga l'essentiel na yebi ke na sengi pardon. Quand on a déjà pardon na faute na sali, ceux qui yo pe oza mutu nzambe o sambelaka, soko mema na justice, o memi na yo, soko okende na place yo, soko otina bat ba betanga, otindi, soko ka yo osala, osali l'essentiel, ata lelo bominga na kufi, eza problème te mutu otika na mokili pe a ozalate. Bana nanga pe botika la ba ofele, te parce que papa bango ozala, ba yana bango bazali, ba noko batata mwasi ba okipe bango kaka. Mokili ezala ndengwana. Bande wona ngai sans tarder bolo bakela dans notre zolo ba mingi non parce que na vu quand même moi ba menace na vidéo mo na salaki, il fallait quand même na expliquer bino ndenge nini makamna so etambolaka bolo baka to kaka mato imi balé mais to mato imi balé ngoto yo kela ndenge ni eza audio bien vidéo mutu atindeli yo abila de nos mekano ko analyser likambo yo oyebi kutula msupe ba concerné ngoti mais osani o boya te parce que et c'est quoi na communauté et c'est ba WhatsApp yango et si batu ba lobeli yango yango la faut ko mi batela malamu komi batela malamu basi ba lobeli yango biso to ya to la musi conscience to lobi mu pepe idée nini nzamba tie biso na mutu to lobby mais mabe na nganga na finga kate quel que soit vidéo leki ya mutu asaki mutakala asali boy aboteli mobala bat afingi mutu asebo ngai l'essentiel na finga kate mais nde na lobaka na pesa conseil et puis mingi na lobaka bato basali likambo yo bango baza toza su na posa na bango te siko ba nan basali yango te bokeba eza mabe bokoya na mbeba te boy na boy en tout cas là moi vraiment oya bona kenga na sali ba vidéo nanga ezali wana na zo finga batu en tout cas atindela ngango na osenga batu wana ba pardon parce que nzaba lobi osali mabe mikitisa nga na zala nga na yemze na sabdo ka nazali vraiment humble vraiment ya solo pena ndenga lokuta te na ndenga lokuta te vraiment so na sali mabe ata pe na sali nga mabe te mais ceux qui yo moni kelika nga na sali esui yo mais nga moko na oye ba keza na mabe te parce que congolais to sai no malamu so ina matoi na ye na vie na yo bia batu ba bengi ye bandi ko chai songi mbala moko ata mona ki ngo malamu abaloli ngo mabe na ko sengo kaka pardon mais soko boy no pardon nga olingo memanga na justice olingo bomanga olingo betanga olingo sala nyonso wana ebike nzambe na nga kozwa pema na nga na kimia na okena nga na lola na pete nyonso to mokili opeza na mokili ya pasi donc bande ko nga lelo na yaki to sola moi muke vraiment boyebi boza na se ya sous le baoba bino mo bosi bomoni nazana kopo na nga ya ti bon oya lingi kopo café vin blanc vin rouge ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise vraiment omeli na yo et osala bien to li to sola likamboko bande ko nga et vous allez msou bien to bana na biso bazala un peu écarté tango olanda la danoise na sujet to longola nanu mwa bana bandeko nanga siko zaki déjà na bana na yo to si to lobi introduction siko to kota na sujet moko boye eza un peu vraiment kitoko bingi te ke bana na biso à moins de 18 ans même to lo baka ya moins de 22 ans ba yo kayango parce que biso bana biso bakola rapidement na 18 ans mingi bazana bango pe bature te yango na bato ntolo ba ezali ndeko mama vraiment azana pasi na mawa abengi ngai azali kaka na kati ya Angleterre abengi alobi la danoise nazana situation moko ya pasi ezoleka na kati ya ndako yango ngai lingana na bakamba boy mutu yemo abengi ozalo na ngambo te bande ko bila bat botindela nga ba video la danoise analyser boye bakito memaka ngambo bazoko benga ba telefone comme ngbalang tant bo tindeli la danoise boy ko analyser bosilika rapete la danoise omona ki video yango te ozomona yango te bino bo sepela na ba analyse mais ba kolo makambo
Hey, bati kangati. Bati kangati total. Bako memo likolo komi lokwa zoba na ye. O senge pardon zo mono lokwa nyama moko bokwa. Neto mitsoro miki anga nzambe ko sambelo oyo. Atuka to sambela ya solo bandeko na nga. Bolimbisa ngana avana beta lisolo. Ngala moto o sambela ya solo te. O mona mutu soka amikiti se panoko. Azo senga lobi mama limbisa bona. Ngasko na limbisa yo. Siko réputation nga. Ngasko réputation na yo ngam na bebisiam. Toki o samba ko. L'air bakanga ki o photo. Bazui photo na o ba publier. Eleki na ba WhatsApp nyonso. Là dans nos azalaki. Bon, là dans nos alongoli da alongoli makambo nyonso na site ya ba vidéo. Siko yolanda bato bazo kotinda na WhatsApp. Kanga ngoti. O photo na ngai, o sambisi photo ngai mutu. L'air mama wana azui photo atindi ekei bande wana ngai eza pasi eza pasi. Tango ozo mikitisa. Omona mutabani netikola komono loko ozazoba. Nzambe nanga. Mais nzambe pesa maka nazaka humble. Poso na lobi na mata penza obengi nga na mati penza ndenge bato musu ba mataka. Na si yo moko loba moi sanga aza boye. Bande obiso soto loba na biso. Muta baba zatinga baba te mais soki na yebike balobi l'humilité précède la gloire. Fona zananga humble. Na yebike ok na lokoti video moko na balabala na yebike mutu mobo apesa ki ngango na lobby ondimi pardon ondimi te oboyi ok justice merci obominga na nzela merci osalinga mabe nyonso tu ezaka ka gloire ya nzambe pona en voulant kozala bien ko fungola baninga mwa misu parce que eloko toloba ipe eza mabe te to pekisi kaka tolobi keba ozana likambu na yo koloba na camarade te, koloba na église te, koloba na mute conseil ma bébé to peseki na kati exacté. Mais ekomi lokwa kita mata en tout cas likambango na sina longoli yango na kati ya site na ngai. Soki mutu asepeli kaka teti lelo asala suko mukili na ye. OK. Voilà. O mukili na ye laksike soka okende wapi akosala nga nini asala on peut na osala suni. On n'a pas le choix. Ma esopane. Tolo otango soute seke na koti na sama bele. Bande ko na ngai ndeko mama bengi biso lobila danoise beta lisolo yo na yebite na sala nini. O to benga ba casus. O to yebisa bino ke aboya bo pesa moi ba 1 plus na bino quoi. Et ça la bien beaucoup mebele. Ndeko mama aza abaute ko bala ye mobala mwana mobala kilekin mobali na yazana Azasko na ba 46 ans. Mobile azana 46 ans. Moi si wana azo kokisa 28 ans. Mobile akendeki ki ake ko bala ekuna. Tanga bali alingiye azongi en Angleterre sali ba makambu ake kin 2 fois avant makambu nyonso simba moi si aye abali penza na kin nyonso tout ba étape nyonso tout penza na église tout et puis pe moi mobile yango assemblée à l'église mo awa songolo siko bazana babenga ngoni succursale wana ezana commerce net magasin bon so une église balobani succursale carte bon baza soki bon vous comprendre kaka bazana église na bango ka même église mais bazana ngo pe na Congo donc siko fi wana bande ko sambela na o ya Congo mobali abando sambela na o ya awa sikoyo ake Kinshasa akendeki akepe na église na bango kuna bayambi ye tina ndenge pe aye kosepela na fi wana abando sala azaki protocole kuna na église ya Kinshasa ndenge pe ba yepe ba pesi pe témoignage ba bengi pe pasteur balobi garçon pas na témoignage mo ya bien na église boye na boye en tout cas libale salami kuna makambo de salami na Congo na ndenge ndeko mwasi pe aye en Angleterre en tout cas kokisi azoki na ba 2 ans boy ba 18 mois ba blomo abo aumet peza na minité nzambe petanga komi awa asadan pe a s'intégrer penza te anglais pe ayebi na te po na kepe ba cours anglais ngote mais e osala ke akomi pe na zemi nzamba beni bango na ndenge ba ye ba boti mwana siko mwana za na 5 mois sikoyo ndeko mwasi abakendeki contrôle na ye moko azaki oyoka bien te azoka mwa ba ventre pasi mabele mwa ba douleur
baya bande ko na ngai akei et pas docteur pas GP docteur atinda ki ye akene et pas gynécologue nde ayese mobali na ye asenga azana azwa off na musala asenga mwa congé mo boy na musala pona yakene pa babaki eko examen ngo ekozwa ye ba 2 heures du temps azwi asali mwa biberon atikeli mwana abongisi makambo nyonso mwana ye asimbi nzela akei epai ya gynécologue akomi kuna batali ye basali oyo bakoki kosala nde sikoyo ndeko mwasi alobila dandoise kokoma ngai nakomi nakuti mpenza ndako ezalaki nango kimia ndako mpenza baya kimia ngai aboyela mosusu bebe balali papa aza na chambre azolalisa mpe mwana aya boye bandeko na ngai na kati ya chambre akuti mobali na ye azwi je ne sais pas tolobaka elongo na elongo na comprendre na bibana ba ezala écarté alali papa alali si bebe boye neti na mwa mopanzi papa pe alali mopanzi akiti siko bebe entre makolo na ye azwi siko pénis na ye atie na monoko ya bebe azomela yango lokola biberon entre ta biberon pe ya bebe asalaki ba biberon mwa mibale moko ya moke melami moko ezalaki mwa ndambu na bameli te mwana so bande kolela makasi soki mpe ndenge nini azwi penza biloko na bango mibali pénis na ye atie na monoko ya mwana ya 5 mois bandeko na ngai aza kofiba na ye mwana bato innocent mowe bandeko makambo eza ebele ezoleka na communauté ya bozwaka biso mabe te soki toleka boye ale lobilobi okoma ofinga bato neti likambo ya boye ndeko mwasi akolela pa nani soki alobi aya koexplike yo paster lobilobi ebimi na eglize soki alobi aya koexplike yo ndeko na ye lobilobi obotoli esu mobali okesi lingano mobali asala babétise wana donki bango bazoprefere biso lelo moni la danoise mabe mpo na beti ya yo mais lelo na obete ya motu mosusu okofina otalinga eza pasi ndeko na nga biso bakongolais toyeba eloko ni tolingi ngasi eloko mosusu mpe ezaka balobi yo ofai no kimia balobi soki mpe oyebi ke bande otokota mwa conseil soki yo oyebi likambo baolobela yo baokize yo eza nango lukuta conscience no elobi ngai nazalanga kuna te naboteli mobali ya motu te nayibi mbongo ya bato te natikalaki bolumbu te film photo eza trike balobi nivanda no silence motu kuta koyeba yo eza te oyo bayebi yo mpe bayebi te parce que oyo bayebi yo bakoyeba vérité ke obotoli mobali te oyo bayebi yo bakoyebake te oyo eza nzoto na yo te mais oyo bayebi yo te bakotikala mpe koyeba te bayokika lisolo bayebi yo mpe te mais ntango okomi kosilika koganga kosala boye cela veut dire balobi ke moto azoloba bongo cela veut dire ke likambo yango oyebi conscience na yo ezotungisa yo kwa mpo so conscience ezotungisa yo te en tout cas ngai na oloba te ngai nakoyela bamakambo ya conscience na ngai banda otungisa nga te mais soki nalobaki mpe te na ye juste nalobi ke problème eza te naza na ngai kimia ezalaki boye point mais zetaki na osilika nabenga mutu boye no longola video wana ofingi nga mpona nini olobila danozi boye tikala na video na olia bavi nango lia mbongo wana bakofuta yo soki mpenza mbongo wana olia yango nga naza nasalaki mabe un jour osende ekanga mona mongongo yo toya bana nzambe ti yango nga soki moto asiliki na video nalongolaka nakolia mbongo masumu te kende soki 1 euro yango nde kozwa problème video kende na malembe nalongoli yo esili bandeko mwasi tozonga lisolo tobanda oshite na biso parce que eza lisolo mbulayi makasi te yango nalingaki na mélange yango na basituation oyo eza koleka actuel bandeko na ngai toza na se ya sule baoba tomela mwa buke ezala bien mpo na bandi mpe koshite na nga bandeko akuti mobali aganya bipapa sikoyo abengaka ye na kombo na ye leo likambo nini abengaki ka yaya na mwana 28 akotobota bebe na ye epi mwana mwasi bandeko na nga bebe ya mwasi akuti kutu ntango ye akomi deja papa deja ase éjaculé
mwana ba superme kititi boy azwi bébé papa zotala ye abimisi misu abila danosa komi lokwa mutu mususu akomi lokwa lisu ya leo nga na yebaki te nazwi bébé boy nga bi mama ofilmaki ye te ozela ba problème te ofilmaki ye te bandeko tozatala ba preuve tokelakisa police bandeko mwana sa meli papa misu kaka boy akomi akomi lokwa ye te abiye leo likamni osali mwana ngai ye pe ko anglais ayebi te bandeko akokende yango bandeko oya na bamboko oyebi monoko te aish soko oye na mboko oyebi monoko te kowela kobota te conseil kende ata 6 mois bien 9 mois na ya langue ok 6 mois ya langue ale ozwi zemi ntango ozwi zemi na zemi na yo ozokende kaka ntango ti bakote kobota okomi ata na mwa notion ya anglais mo ba ina ne 2 ans boye oyebi koloba mwa mo ba anglais banini banini po soki oye kaka na bazemi yo wana tu soki likambo ekwei ekokweya pe ya bongo ekokweya pe mobali no pa kwei na kati ya ndako obenga ambulance ndenge nini anglais oyebi te okoloba nini ya bongo pe mabandeko oke kotoke pa ba voisin pa zotala yo oloba nini oloba na voisin nini aya oyeba te osimbe na liboko benda mundela batu oya kokota na kati ya ndako bandeko langue ezali clé ya vie place nyonso okei fo yekola langue wana parce que ekosunga yo na ba circonstance boye mama na biso atelengani kaka na bébé boye na bébé beba batu kuta moni mama azali sourire ba superme eza otanga kaka mama wana alobi esprit kaka ezwi ye abimi mbala moko na bébé boye ti epa GP akomi kuna heureusement mwasi moko asalaka kuna azalaka ivoirien ye mpe moto asungaka ye mingi akende mpe kokute mwasi yango kuti mwasi yango aza prete abima na yake esomba mwa eloko nalia alobi maman qu'est-ce qui va pas abi regarde ça c'est le sperme de mon mari le sperme de mon mari alors l'autre la femme l'a dit et ye osala nini na mnoko mwana alobi na kuti mobali na nga boye mobali avandika na mbeto kola zoba asimbika mutu avandi na mbeto atie basimbaka mutu bandeko atali boye ti mo boye batali baswi nini seringue babendi basiperme wana bakangi babengi police batinda police na ndako mobali akimaki deja mobali akimi atikaki mobali avandi atika mutu boye ntango ya bimi na bebe mobali abimaki akimi donc eleki ka semaine oyo kaka wa donc eleki kaka semaine oyo a vendredi ndeko mobali papa Léon bazomona ete bapolisi baoluka papa Léon soki pa akimi ye akoti Belgique soki pa ke France soki ake wapi donc na passeport na ye donc na biloko te bazomona yango te na même kutu passeport ya mwasi do badocument nyonso tu azwi yango akimi papa Léon akimi bazomona ye te bandeko na nga eza pasi na mawa botala makambo ekombeli mama ya biso donc mwana bake basali ba examen eza ba superme bon comme sikoyo moyen bayeba teke eza ba superme papa Léon mais eza ya papa Léon parce que papa Léon omonana te yo bino bobobi kaka balinga mpe basala examen eke basala nini batala soki mpenza eza ya ye mais jusque là balobi na mwasi ke soki papa Léon azongi donc soki bakoki koboma libala na bango te mais akoki kozwa susu pembeni ya bana te papa Léon na vi na ye mwasi nyonso akobota na papa Léon bakobotola mwana donc bokeba tokomi na biso sikoyo na conseil mpo na kombo shite soki ozwi mobali nga na na ka mosusu ya mwasi mosusu babotola ye bana nzoka ndakende kotombe na mobali oyo aviolaka bana baboyake mobali wana kozalaka na bana te ye azwi mobali wana atie na kati ya ndako na ye ntango atie na kati ya ndako mbala moko soki ndenge bapolisi sociale ye koyeba
papa wana koza na bana te bande ko batu ye pas donc ce pas yeba ki anglais tabi maman nazo comprendre bazo tout nango lingi mobile nonga lingi na binga lingi mobile na ngai vanda awa bona babi OK biso tozwi bana abi ebozo bana na point babi ya ko ko vanda na bana te loko lingi mobile no ba boto la motion na bana ba boto lié bana yango bande ko ata lelo zwi mobile vraiment ozwi mobile na yo moko tout kendeke pe tolo wela kaka to c'est examen sida to c'est examen malaria to c'est examen typhoïde to c'est examen soki ya soki banidi soki ba biloko ni ba syphilis bani to c'est ça rappelle ba casier judiciaire kende pe na police kende loba toza na besoin na bala mobile nanga na lina e ba abimisa casier judiciaire ne yo po bimisa ya yo botala soki mobile azana ba infraction ou bien yo po zana ba infraction parce que biloko a boy eza pasi to boy te net ndeko mobile déjà casier judiciaire na e baby donc ba lobby ko vanda na bana te donc acte ya sali so ba moni bazo kanga e soki prison 10 ans soki ni mais akimi ba ko kanga e kaka abebisi musala akimi na musala zo kende te ba kende hôtel na musala azate bandeko nanga eza pasi na mawa yango la bandeko bo pesa mama biso conseil bo pesa e ba encouragement bo sunga mama la biso atika lisko ye moko na bébé bon aza quand même na bandeko pe aza na bandeko ni pe mo muke baza pe awa mais ayebisi bandeko na e eloko te jusque là bandeko ni msu ba yebika ke papa bana a voyager ki parce que abombi na au secret alinga yo kana au conseil est-ce que likambango ayebisa bandeko mobali ayebisa ba mama na ye na Congo asala nini bandeko nanga na tikeli bino vraiment ba commentaire eza ouvert bocha ba commentaire na bino et ozala takos na ninga mukete ba bonne journée ba bonsoir ça dépend herbota la ngai vraiment beau partager et ça la bien na lingi bino mingi ba love bye bisika bozali nzabalola apambola bino bobo sana tete ozana live together bandeko na ngai ozangi mobali ozoluka bandeko surtout mibali bana mibali ba mama bo partager tozoluka ba mibali à partir ya ba 50 ans ti likolo papa ozana 50 ans ti likolo ozana mwasi te benga biso nazana basi belé entre 60 ans na 50 ans basi bazé belé mibali bazo mona na te papa pardon longola makilo wana yaka likambo mwasi oya sala ya mabe oyo kozwa mbalo au salo bolamu yaka bengala danoise on est là vraiment pour na bino bandeko bana Londres tozana zana ba mibali ya à partir ya 39 ans kitana se oza mwana ya Londres mwana Angleterre vraiment ya Grande-Bretagne ozana moins de 38 ans bengala danoise yaka oto solola mobali azali bana Belgique bana France mibali baza boye belé to solola et ça la tokos kotika la bongote yango yo zwa moi par na yo to yebi lobité ba gros bisous bye bye.